moto ya mokanda komosera biso 4 rose 4 rose toyeba yango ezala kaka na ntango ya soki osala accident esengaka 4 rose c'est-à-dire président Félix nasengi na yo bato balobaki kozala na opposition te opposition ezaka matin soali te yeba yango lelo biso nde baopposition na yo bato ya transport nde tooloba soki tosikimie na moko te tosikala boye kaka bo 2 semaines 3 semaines papa Félix oyo konga mamna oloba fatide mtoto kwa tutobe nasengi na yo papa nde moko elali papa merci beaucoup ana ntongo na lamuki na oke classe na komi na présenter la bato ebele oyo transport eza te bagrévé basoda na bakulu na bazobunda bakulu na siko bazokanga bato baotala bango nsima biloko na onja semba bazokanga bango poste à la police kumba bakanga na bango nde bapembe bazoya mwa moke kotya kimia voiture ya bapembe oyo nga soda oyo nga nani oyo nga libanais okotambola makolo yoka balibano bazotambola makolo bazala magasin na bango kota semba ana komi mola transport eza te mwa voiture mwa boye eyaki mpo ezwa mwa bato mare mbangu azwi mpe place te tellement ke bana bali baleka ebele na matibo moto papa mombo abena ngwa sukani kana entrée du camp azana esoda to machinga wana na banjuko kende tikinga pe kota entrée du camp na ngana bandizo tamba su makolo après na komi yese après na koti skoko kota na ngana nzoko tala bina luka ka place mona vanda bona ticket no vlog ngana kota nga kotanga ana bina osumba je après na esko place ngwa vanda na vandi pe na ngapela na bongo saka kai na fanda bona loba ka mba mbona sima nje na kine bo comprendre nga za classe na zo tanga biso lelo eza koyinda Kinshasa awa na Selemba uda moto batie na niveau ya wenza Selemba wa mutu keleka te batu bazotambola makolo do moto ekezongi lelo batu nyonso bavandaka o ba chauffeur babulaka bameka kobima totala bango bakobima te nzela eza te do moto ya kosakana te lelo tozozelaka tomona transport nini ekoleka ntongo na lamuki na oke classe na komi na présenter la bato ebele oyo transport eza te bagrévé basoda na bakulu na bazobunda bakulu na siko bazokanga bato baotala bango nsima biloko na onja semba bazokanga bango poste à la police kumba bakanga na bango nde bapembe bazoya mwa moke kotya kimia voiture ya bapembe oyo nga soda oyo nga nani oyo nga libanais okotambola makolo yoka balibano bazotambola makolo bazala magasin na bango kota semba ana komi mola transport eza te mwa voiture mwa boye eyaki mpo ezwa mwa bato mare mbangu azwi mpe place te tellement ke bana bali baleka ebele na matibo moto papa mombo abena ngwa sukani kana na entrée du camp azana esoda to machinga wana na banjuko kende tikinga pe kota entrée du camp na ngana bandizo tamba su makolo après na komi yese après na koti skoko kota na ngana nzoko tala bina luka ka place mona vanda bona ticket no vlog ngana kota nga kotanga ana bina osumba je après na esko place ngwa vanda na vandi pe na ngapela na bongo saka kai na fanda bona loba ka mba mbona sima nje na kine bo comprendre nga za classe na zo tanga biso lelo eza koyinda Kinshasa awa na Selemba uda moto batie na niveau ya wenza Selemba wa mutu keleka te batu bazotambola makolo do moto ekezongi lelo batu nyonso bavandaka o ba chauffeur babulaka bameka kobima totala bango bakobima te nzela eza te do moto ya kosakana te lelo tozozelaka tomona transport nini ekoleka Yeah.
c'est bon. Tanga bon. Le nom de transport. Juste, je vais vous signaler une situation là au niveau des quartiers Kingasanya-Suka, aéroport. Donc, il y a un attroupement de jeunes avec des pierres et consorts en train de tenter de caillasser tous les véhicules. Bon, Dieu merci, ils ne s'attaquent pas aux véhicules, mais tout ce qui est moto et consorts, taxi, ils sont en train de lancer des pierres. Donc juste... Bon, je viens de passer avec hésitation. Voilà. Même au niveau... Poma tete, toi na poma tete. Vous allez à la poma tete. Donc poma tete n'est souka siko keno. Pas tout plein. Poma tete ango. Il est smart, il est beau. Il est smart, il est beau. God have mercy upon us. Mon frère, vous savez, dans la Libino Makasi, Tika vie d'Abassi, vie Yakindumba, dans la Libino Makasi. Oh, ah bien. Oh, mon frère, c'est la Wani. Oh, bien, mon frère, oh, les amis, la chaîne. Blessa qui vous ramène Live TV. Live TV vous permet de diffuser vos vidéos sur votre chaîne. Vous êtes TikTokeuse,
influenceuses, footballeurs, maquilleuses, commentaires. Il suffit juste de publier vos vidéos Facebook, TikTok, Instagram. Nous allons les récupérer et les diffuser sur notre chaîne Live TV. Bonjour papa. Bon, transport exact, j'ai fait les pieds. Donc, je suis le transport exact. Nasal, déjà 2h20 minutes depuis Nazaki Nari. Transport exact. Bonjour. Vous allez où? À l'école. Mais pourquoi cette heure vous êtes ici? Bon, le transport est à la fin. Il n'y a pas de transport? Ouais, pas les transports. Ah, ITP Gombe. ITP Gombe. Ouais. Merci. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous êtes ici? Le transport n'est pas là. Il n'y a pas de transport. Tu étais ici depuis quelle heure? Depuis 6 heures. Depuis 6 heures que tu étais Yaya, tu habites un rôle à Pepe Sanini, rôle à Outane Sanini, rôle à Saron, tu vas porter un rôle à Bango. Yoti na biso yango wana. Mikande so bi matin ministère transport. Mais bon quand on a mis 3 points en ligne. Et puis maintenant on a mis 3 points en ligne. Voilà, ici c'est à Mongata. Le désordre là. C'est comme ça qu'on commence le service sans avoir préparé les gens, ni faire des réunions avec des automobilistes pour que tout le monde se mette d'accord. Hein? On commence un péage, tout le monde est surpris. Et on bloque la route nationale 1. Regardez vous-même les bouchons à Mongata. Est-ce que c'est normal ça? Nous avons tous des programmes à faire et nous sommes là bloqués à cause de cette histoire. Oui, monsieur le Foner là, est-ce que vous avez étudié la solution? Vous avez fait des réunions avec vos gars, avec les automobilistes pour les informer de ce qui va changer, pour vous lancer le péage comme ça à Mongata sans avoir informé les gens. Regardez les automobilistes comment ils sont pas contents du tout et ils veulent pas payer. Ils sont à Kinshasa, ils doivent payer la route de Kinshasa. Est-ce que ça c'est normal? Hein? Nous sommes à Kinshasa. Vas-y, tu peux parler parce qu'on va l'envoyer au chef.
Ils sont à Kinshasa, ils payent la route de Kinshasa. Voilà. Voilà. C'est un côté noir. Voilà comment les gens souffrent. Lui, il est là, il doit partir travailler. Et le péage de Mongata, qui a été ouvert comme ça, sans concertation, sans programmation, sans signaler les gens, et nous sommes coincés. Tout le monde se plaint. Transport, grève. Bakilia, transport. Parce qu'il y a un transport, grève les amokas. Moto, Akiti. Danger. Matete, atwana pour matete. Zali wana pour matete. Donc pour matete ndi suka siko keno. Pas tout plein. Pour matete yango.
Transco, grève. Bakitsa bakilia Transco. Bazo kitsa bakilia na Transco, grève eza makasi. Nous saluons le héros national, Arnaud Kingoubé. Depuis le village d'Ombili, un commandanté, le maréchal Ling. Nabato moto, Nabango, Akiti. Danger. Juste, je vais vous signaler une situation là au niveau des quartiers Kingasanya Souka, aéroport. Donc, il y a un attroupement de jeunes avec des pierres et consorts en train de tenter de caillasser tous les véhicules. Bon, Dieu merci, ils ne s'attaquent pas aux véhicules, mais tout ce qui est moto et consorts, taxi, ils sont en train de lancer des pierres. Donc juste, bon, je viens de passer avec hésitation. Voilà. Même... Opposition est matin pour lutter. Il y a pas mal de biso ne ba opposant na ba transport ne ko loba. So qui te dit la moko te do ti la boyeka ba 2 semaines 3 semaines. Papa Félix, oyo kanga momna loba fatide. Beto. Am to kwa to be. Est-ce que ni yo papa? Le moko la li papa ba okso. Merci beaucoup.